nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe tika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabotama bino lelo tokosolola likambo oyo ezoleka na parlement pamba te boyebi ete na septembre oyo esengeli ete mosala esalama na kati ya parlement kasi kuna mai oyo mazali koleka likambo litali basignature ya bolongoli mwana mboka Vital Kamerhe basalaki lokola ete bakolongola bango nyonso na biro na bango mpo baeshue mais tomoni cible ezali bongo mwana mboka Vital Kamerhe nde tokolinga tosola na yango la bandeko toyeba nini ezali kokomela mwana mboka Vital Kamerhe et pourquoi ye akwei na piège oyo. Merci encore une fois la bino banso ba obozo benga biso toza la sérieux problème bandeko la ngai bandeko ndambo na bayebi yango ete fallait kozala téléphone moko fiable pour la ko travailler malamu kasi nzamba kozanga te kosunga biso ba mama missionnaire bazana na plus 32 la mboka nita bebe ifoko yoboto bakolukela biso ba moyen to kobenga bandeko o tozala kala bango déjà tozo sola ndambo la tina ete to sala musala biso malamu. Alors tozali kosenga l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nangala kunya de l'angala États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre la mboka Big Daniel Ngenda bo partage ga émission bo s'abonner bo tia ba commentaire to bunde tumba ya ba vie s'il vous plaît to bunda etumba ya ba abonné moi la mère de Brino na Autriche to bunda etumba ba mama na Jolie la Suisse mama Dolo la Suisse pambate esengeli océan du Congo et que de busika pour voir moko oyo bozali koyoka bosolo papa Denis to sola kila metete talo take tumbaka le ko to bokelo ko le fampekato ezali kopesa pasi pe mawala Chabienne mama social na akene to bengana seazo bengo zaka likamaza na telefone bande ko la ngai Vital Kamerhe balobi azali traître azo sola la ba M23 Congo la biso ezala ba problème na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mitu ya ba congolais ezosala esumba cela veut dire que lokola bayokanaki eloko ezali koleka ezali Vital Kamerhe bino nyonso boyebi nakolukaka lisusu video yango mpona kotiela bino Vital Kamerhe Moïse Katumbi azalaki na alliance nautaka na koyebisa bino élection oyo ya 2023 moto aganyaka yango ezalaka Moïse ngala linga koloba na bino bosolo moto aganyaka élection ya 2023 ezalaki Moïse Katumbi makambo ebimi ndenge ebimaki esalami ndenge esalamaki Félix avai na ngwendela ye na 2028 soki bino bakongolais bokotika mais ezali na baalliance oyo asalaki bakotika ye lisusu bokonzi ya 2028 te soki baopposa ya Congo boza faible mpona kosutenaka Félix po boliaka mbongo na ye boyebake bato Félix asalaka na bango badili bakotika ye te na 2028 siko Félix azali kokase mutu nyonso oyo azomona ye courage ndenge basali Constant Mutamba bakondane te mpo ayibaki Constant Mutamba nde mopepe na ye ebangisi bango nde bayebisi ye atako abimi boloko akoki kovote te kotia candidature te kosala te babomi nde ye politiquement parce que soki ezalaki Mutamba yiba 3 ans moke bongo oyo elobi ata maître avocat la kosalaka 3 mois bapemele bagrâce présidentielle babiloko nyonso te ezalaki nango kuna te Mutamba akomaki cible na bango na popularité na ye Mutamba basepeli na ye balingi ye Mutamba la la police ezolela Mutamba balobi tokotika mwana oyo te lokola alobaki akozala président de la république na bandi natinaki bino maloba na ye mpe nazali kozongisa lobi ngala kopiaka na baoccidentaux te donc ngala kozala président oyo akosukisa bango maloba ya Mutamba eblesaki bato balingi te makambo bien esalama na Congo ndo omoni bavandisi ye 5 ans mpe oti 2028 moya tia libaya eza te ti apusana kula moya tia libaya ya te memema baye kosala Vital Kamerhe mpo Vital Kamerhe alinganga kota nde na ne oyo yango omoni bakendaki kobondela ye Vital Kamerhe anonsaka na bino alobi nga bayeki nayebaki deja ke bakotia ngai na place oyo me nalingaki nanga yango te yango bomoni ezalaki négociation sur négociation Vital Kamerhe alobaki yango
bandeko nga na pour Vital Kamerhe te, mais bosolo nde chaîne na bino ya libération. Il faut toyebisaka bino bosolo mpo boyebaka histoire. Ce n'est pas dit mutu nyonso mpo aza ndoki nde kote na ye malamu eza te, non. Na boyoka na bango efalaki inane ya Félix soki esili asali bane na ye 5 ans na ye esili Vital Kamerhe akitala Moïse Katumbi. Sikoyo Félix azolinga dribbler tout le monde. Place oyo bakangi ye mpena akakebi balobi okondrible lisusu mutu te, manda na oyo ya suka yango oyo soki oboyi okokuta nango. Nde mwana mboka azali kose prépare en conséquence, ayeba koniata bato nyonso oyo bakozala lokola baadversaire, ayeba kocorrompre. Mais okocorrompre banani? Peuple asa melio na lolenge ya mabe, peuple aza na ntina na bino te. Muto bokoki peut-être bobersaka ezalaki peuple. C'est que peuple akozala derrière mutu nyonso akobundisa Félix fa longolela bokonzi. Ezala Vital Kamerhe wana. Soki balongoli ye eke bayokali te. Vital Kamerhe wana kokoma ka populaire. Bokangela ona yebisa bilo lelo. Po bakoya na forme ya kodeguerpir gouvernement oyo. Na mutu nyonso akoya pa renverser gouvernement oyo na Félix Antoine Tshilombo akozala kaka bien aimé, peu importe makambo ya mabe asala na mboka. Peu importe lolenge nini ya salela makambo bakosepela na ye parce que sikoyo peuple azolinga nana koya kolongola Félix akita bokonzi. Po tolembi bokonzi ya mabe oyo, bokonzi ya bolema, bokonzi oyo ya balkanisation, bokonzi oyo ya miyibi ya badetourner, bato balembi yango. Sikoyo plan machiavélique esalami contre Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que baza na badile. Likambo ebomi Kongo e likambo ya badile o likambo ebomi Kongo e likambo ya bokonzi. Ozwi te olingi bapesa yo. Bato pe bapesaki yo o basutenaki yo olingo balukela bango mama jawa assalamu alaikum na bamisima nanga o bwana South Africa na mboka gilo mpinga kake pa. Faiseur de pouvoir ye wana oya memaka bango na Nairobi. Bisika bateka Congo depuis 2010. Kuna nde kaka bakenda kosala faiseur de pouvoir. Bongo mutu wana bile boyibo sakana ye. Boko saoni. Boyebi combien de sacrifices bango babomi bato. Ba renverser trône ya Nzambe. Po kaka bile boko na place oyo. Boko bunda lelo la bango. Ba signature yango wana. Au lieu de 100, bazaki la 131e. Toyebi te lelo te bako la combien? Mboso baza la posa na po mboso baza la kata système. Mulumbai aza la kata système. Ba question wala bazo bakola bango kaka parce que cible ne Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe il faut à la présidence en 2028. Sakana mboka bato hein. Bokangaki yango pela ko bosele yango complot. C'est comme la mboka Félix Antoine Tshilombo ki lo tela ya miel. Alinga dribbler bato. Tout le monde au garçon oyo. Ni nazali koloba. C'est que des agaka président en tout cas to sengi fin du monde nzamba bandangwawa. Abandango na Europe te na Zite na Amérique kuna te abandango de l'Afrique. Pour ça tellement baninga nyonso to basombi ba train. Ba pays mususu ba Sénégal wana et sombi train. Bota la train ya ba Sénégalais. Bota la train na biso ba Congolais. En tout cas pas si mal. Bosco to kende na ba minerai. Tout la bateau yo baza na richesse. Entre biso na Sénégal banin baza na richesse. Mais beaucoup de kotala, beaucoup m'appelle très ya ba Sénégalais beaucoup de kotala. Beaucoup mona très ya baninga ndenge zali et beaucoup m'appelle très ya République démocratique du Congo. Bota la sko très ya RDC. Bon mona niveau bata mususu mboka ezokende. Na préféré to vanda ta na lifelo, to vivre ta na lifelo ngo. Si to yoka ke non, lifelo ezalaka to vanda ta na lifelo. Po o eza awa, eza plus que lifelo. Déjà le roi lifelo fois 1000. Nazo sabino vérité. Pour ya sérieux zate na régime Tshisekedi, ya sérieux zate. Ba pesa mbongo bo détourner, ba pesa mbongo bo détourner. Oh kuna ya ba prison bo détourner, oh ya boy bo détourner. Donc biso sko peuple ngo ba to tchaka ba to futa ka bempo ba taxe tous les temps. Donc tout ça na ba avantage na mboka ngo. En tout cas peuple congolais bo fongola misu,
bato bakokosa biso pour rien. Ya mutu ezaka ke non tout ça la soulèvement populaire ya kobengana mutu akende histoire abopia. So pe mibali bazali to sala pela soulèvement populaire to bengana mutu akende. To lembi pas. Bolandi prière ya ndeko o na tika kiamu. Bandeko langi eza passe hein. Eza passe na makambo zo de kalamboka bosa na aventure te. Partout bozali ba congolais sengel to telema. To bundela mboka na biso bokulaka ikala. To bunde partout congolais ozali yoka souci s'abonner la chaîne oyo partager des missions. To bundi sa bandoki nyonso bazo déstabiliser chaîne oyo. Na ba prière na makambo tout. Chaîne le bakala bilo solo pe chaîne o pesa bilo victoire yango. Vital Kamerhe bayoka laki. 2028 et face à la bokonzi. Bon bersa qui est na ensemble à sepela quitté. C'est comme la bite le comme boy, il faut to casser Vital Kamerhe tout le monde Vital Kamerhe au solo là-bas. Ah, il y a bobile ba sur solo là-bas M23. Bon bobile bo solo là-bas M23, te ba beta une année aba fala la Béatrice. Bon solo là-bas ngote. Bande des hypocrites. Bon sala makambo boyoka laki. Félix akota bokonzi azwa te. Boyoka na baninga tika ko bomaba na batu. Batu baza ko kufebele yo za la souci batu te. Ko kele ko sola kana ba léopard ko sola kana ba équipe. Ozali ko longola ba stress la biloko ezangi tina. Toza la besoin lango te. To ko avancer te na mboka oyo si ota est na ezali kimia te. Mboka oyo za sous malédiction fo Félix olongwa. Ya malamu ezata ta léopard akei. Ah osuka kala nzela. Makila bato ezotanga. Ozo sacrifier toute une nation. Pour la bisengo la bino moko bolongo la ba stress. Lelo oyo. Ce qui bozala ki bata malade. Pourquoi ce qui Gizaro la bino wana? C'est un tout rwandais non? Gizaro oza bo kilo la yo. Gizaro oya le belé ya mbongo ya république. Pour ça la banzela salité. Gizaro lelo azo bimakelo bi papa na yende mutu apesa kombo ya banyamulenge. Pour ni boyo sakala pela ba congolais boyoko. C'est quand papa ya Gizaro apesa kombo ya banyamulenge pa ya banani. Banyamulenge baza tribune ni na Congo. Gizaro c'est un tout rwandais qui travaille avec vous pour passer ba mbongo belé baza collier parce que ça gouvernement ba cousin ba cousine. Bon ça les biso ba théâtre. Oh, Vital Kamerhe a sali l'autre côté, Vital Kamerhe a télé mieux l'année, pour passer au consulat, yende boyo kalaki. Pour yende moutalaba qui va retirer signature. Yende moutata moussa qui milo la carte alliance. Olingo dribble baninga nyo supo même sa Congo. Personne va accepter trouble au bolimo contre la mboka. Vital Kamerhe a tambola qui c'est là au mec on lui conduit. Na 107 pour défendre Matata Pony. Il n'a pas menti. À ça qui rappelle l'époque à Kabila dans les Monantemi, à Boya qui va dans les Monantemi, par rapport à Kamibeko. Azali assassin, Azali Ndoki. Oh, biso de Congolais to Kangaye. Mais pour Nabino, bon régler ma compte la bino bino, mon compte c'est un la pays te. Pour les Vital Kamerhe Nabino et Tali Koutou Congo te. Et concerné bisote meto boy peto simir yango yango to bito pesa Vital Kamerhe monnaie à pièce na ye. Bozon qui c'est là qui bo considérer boyo kalaki. Obi magour bata ngobi magour de la secte. C'est quoi pourquoi ce que bon niveau nuire mutu faut pas ça doit sur la M23. Nanga congolais nanga n'est pas un étranger. Biso de ba congolais tous a besoin nanga te parce que nanga na abomination oyo. Likolo emi bina bango po bango ba lia bien ateka bokonza bona mboka Martin Fayulu madidi bokonzi ya peuple tango bazo reconnaître onenga place pesa nga kanda nanga za ba Judas bako pardonner ka bango te faut ba futa parce que bibembe ya bato elala bango baza concerné bazo boma bato la est bitumba la bilalo bananga etali Congo te bitumba la bino ne bananga balobi balingi bazala kimia selo ndenge boyokanaka bitumba la bino na bakabila eza ya Congo te bolingi bo politiser Congo po bonyoko la peuple yango naza ko sala ya conscience peuple tellement tu as le droit de te défendre baza ko konti sur la bitumba la bango oyo concerné yo te makambo na bango na Vital Kamerhe etali yo te
botika IDPS ezokumba na mopepe nango ya buzo baza congolais oyo aza souffrant mais bazo maltraité ye ntango basalaki bakor na bango yo IDPS obandaki koloba nini sikoyo botourne do contre Fidel Camere bokoka bwala la bête bwala la bao ya ngeye ya munu vous blaguez la alliance hein Fidel Camere comme inuisible akende kokutana na conseiller ya matière ya sécurité ya chef de l'État mpona kosolola na ye koloba na ye ete bakendeki bango na baadi revoir makambo oyo il faut dialogue tosolola parce que bato baza kokufa alire oyo ezali kokende kosimba te bango bayebi ke soki basali dialogue Félix akokweya nde bazali koevite dialogue wana mais akweya te ndenge nini akoteki na lolenge ya malamu te fo akweya otika kongo ya avance bokokanga mboka te bobloke yango mpona badile na bino lokola ka Fidel Camere alobi dialogue lokola Martin Fayulu alobaki dialogue baolenga nkoi basepeli na yango nde omoni sikoyo bango balingi babebisa bakale o Fidel Camere falongwa parce que ndenge azosuteni ata bino moko kongo ifo esolola na bakongolais mpo toyeba vérité place nini ezali ese eza na balkanisation cause nango eza nini mais fo bakongolais bayeba soki Congo eyebi eloko te Congo tokamba yango kaka boye ezala profitable mpo na biso te diplomatie oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo basaleli biso diplomatie yango wapi yango tozotulobele mutu na diplomatie ezaka nini diplomatie yango ya boutir na nini mwana mboka Fidel Camere alobi nyonso papa mokonzi asali atamboli ya boutir na zero akosi Fidel Camere apesaki mpifo ya koloba ete ye nde azali na eloba ya koloba mawa ezali mpo akodeklare guerre te or lokola tolingi kimi efo kaka tobunda il faut na caractère obligatoire il faut tobunda bacongolais derrière les congolais il y a des étrangers nayebisi bino likama gizaro oyo auti kolia mbongo ebele ya mboka gizaro alobi bango nde papa na bango apesa kombo ya banyamurengi gizaro wana beau frère ya Félix bozomona mboka ndenge ezokela baétranger sikoyo bokoyebisaka barwandais baosala na gouvernement oyo te mpona nini métissage ya bongo bana mboka bazosouffrir affaire Vital Kamerhe ezali affaire na bango ya élection 2028 peuple congolais kosoutenir Vital Kamerhe te kosoutenir Félix te eza badile na ye na bato na ye makambo na bango etali bango eloko oyo kosoutenir ya korevendike badroit na yo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alongwa mboka na biso atika kosala biso pasi azosala biso lelo akotiseli biso kufa akotiseli biso bandoki likolo ya baalliance na ye lelo Congo eza balkanisé lelo este na biso tozokota kuna te les congolais bazokota na mboka na bango moko te c'est ça le vrai problème yango ngai na evera kaka conscience ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na entourage na ye il faut botelema lokola bato bozala posa miel na bango te parce que bokokwea na libulu on se manque pas de Dieu bokota na tricherie oyo te de part na bango ezaki kitoko te batrahir peuple babomisi population et badétruire nation congolaise babika la misala bango ya mabe mais Paul ezali affaire Vital Kamerhe eza biloko bazolobela Vital Kamerhe te ezali nde likambo 2028 yango bomoni bakati mbongo ya Vital Kamerhe soki bandaki kozwa 1000 akozwa 60 balongoli 40 Vital Kamerhe a déclaré ça parce que Vital Kamerhe ayebi place oyo batelemela Félix atako Félix akokotela bamagu ya bandeko na ye mais Félix ayebi place oyo bakosuka yango nazali koyebisa bino entourage ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo botika kosalela ye binemi ebele mpo boyebi vraie histoire ya bokonzi ya ndeko na bino alors bino bozoya azoservi bino boza kolia azoboma peuple mais likolo nango bolingi bodomine sur tout le monde
Mais nga la bisi bilo sachez qu'il a peu de temps. Ba ennemi o bozo créer lelo. Ba zone d'ombre na bilo ka ba ennemi wana. Parce que bozo ki la bango nyoso bien. Bon quand ça peuple te po biso to sali po to ça peuple vérité. Bateau bo sali bango lelo ba binemi na bilo bateau nde ba komisi bilo po bolia ba mbongo wala lelo bozo détourner. Alors attends Nzambe akopesa bino espace te. Parce que vous êtes des traîtres. Bateau là va servir bino et après bolingo balukila bango te. Et pas Nzambe ko simba te. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est qu'on ajoute vient du malin. Alors bande kolanga, na yaki ka ko sensibiliser, ko mobiliser, ko ça le veille patriotique ko lobela ba Congomani. Partout à Bozali Motel ma faire Vital Caméra et tani binoté. Affaire Vital Caméra ezali élection en 2018. Affaire Vital Caméra balima kaseye. Akoma diable na bango etali bisote ndenge kutu bakobandela ndenge bakosilana. Soki ende ko toucher peuple à ce moment-là, biso to kobengana Vital Caméra na bananga la bango tout. Mais lokola peuple azala makasité ndazali ko senga secours et pa nanga nanga comme lokola sauveur. Nanga za sauveur na otende kolanga. Mutasali biso bakamba be za nanga malika sengi pardon. Kolimbisa muteza ko bosala likamtenga la mona papa ganga ah Martin Fayulu azuite akufi. Na mona mama babeti poignard. Tozo bimana nzela batu baso katala makolo. Po balingaki bokonzi na bango, balingaki unité, balingaki mwana mboka Martin Fayulu madida sala melelo toza boete. Parce que ezalaki divinité. Ezalaki la plat ya diable. Même na plat ya Nzambe, mais ba Satan bango wana o bayaki ko détruire biso, ba plat la bango machiavélique ils ont retombé sur bango, ba ko bunda bango na bango. Vital Caméra pas za mobile, za mayele. Vital Caméra za mayele. Tota la Congo la biso. Et bon, tout c'est ça la biso. Congo ya DC. Bota la table no mobile pour Congo. Tu t'appelles boy bota la. Capo! Merci encore une fois la bino so bande ko bozo benga biso to ko sola la bino makambo ezali ebele mais awa to sala ke veille à conscience. Ba pour mettre Angola no bondi à botard de bonheur d'ailleurs émission ko comme la bilo mamour d'Angola la bokitele Florence ya matondo bido. Ba mama ya moto mojali moto mokozi mama kate. La patrouille la mort nous vaincrons. Bande ko bota ki chassa la biso ya moi. Déjà ba mitu kao, c'est pas la sorcellerie. Mboka oyo ezo détourner ba 2 milliards de dollars. Mboka oyo ba député bazo soit 1,1 milliard de dollars. Budget la bango. Mais budget ya mboka ezo za la se ba mbongo bato bazo toucher. Ce n'est pas la sorcellerie. Amour ya patrie eza wapi. Le peuple d'abord eza wapi. Toza ko nyokwama. Bazo bambela ka biso te banzelo le ba créer 5 chantiers musala ngo ezali. Na mboka baninga oyo kuteki ya malabu salela. Ezate bato loso balekaki liboso bazaka bato babie basali pe musala bango. Ya mabe bolongola ya malabu boso bebilo bozu ya mabe bo copier plus que mabe. Alors affaire Vital Caméra bande kolanga ezali nde affaire élection 2028 na ndenge bayokalaki. Bitumba la bango tango ko bimezo bimande ya bakoro basalanaki. Ya ngeye ya munu ya munu. Bato nyonso na bakosala front moko pona koya ko bundisa Félix parce que Félix auto sa bakorte. Et bon so ya yo congolais ani. Biso tout la est la République démocratique du Congo ezo kabama na ba américain. O bazo kosa biso Eric Prince a comme mo konzi ya koliaka minéraux ba kaboloka la mona mboka Félix ato tilo. Ba mercenaires américains ba koti la Congo. Ba kangi nzela. Ba peuple ba otambola te. Franc congolais a limité. Pona nini to kufa. Yango to ko dénoncer ko bateau c'est que les gens disent tout bas. Bo s'abonner, bo partager des missions, bo liker. Affaire Vital Caméra na symbole bilo pe na lobby la bilo pole. Ba maman et ba papa et bo s'abonner, bo partager des missions. Moi la mère de Brune en Autriche, nzaba pambolo ya Nikota Mutunga. Na za la poste la bilo JKM le number 1 au CA de la presse congolaise Moninga ya Gauthier Boulay, na Florence la mboka maman Célestine, na papa Michael. Partout vous avez la patrouille la mort nous vaincra la peur doit quitter nos esprits. Soutenons tous Martin Fayulu Baditi. C'est lui le seul. Oh, tozana elan. Pourquoi te soutenir? Zambé alo la apambola. La patrouille la mort nous vaincra papa le frère de maman Clarisse.
Amboka ya joli qui dit maman va bosa tellement belé ba Chantal Tambila ba maman Sidonie botelema ba maman botika kolala. Merci Léon Joseph Lamsala qui te reçoit la biso. Merci encore une fois la Pape J directeur recherche stratégique. Pas son âme sans me conduire pareil be biso ba biso. Botelema Guillaume Ngangula partout bozali pegi lomboto Bibiche Moseko botelema ba Congolais bola la pongite affaire Vital Kamere ezali te azo sola ba M23 ezali élection 2018 fomo la mboka Félix Antoine Tshilombo atika bokonzi bayoka ina bango etali bango biso tozali nde kobundela éveil ya conscience. Martin Fayulu m'a dit azwa bokonzi na ye ingeta